Pour un esprit, avoir au bêta bordier, nous n'avons pas pour l'instant, où ils ont 2025, Batbali sous Wassin n'a pas pardon. Alors, il dit la Wassin n'a pardon. Au sein de Wassin n'a pardon, aux hommes hypocrites. Au sein n'a pardon. Moutou Oyo a bien à Kaoti, Moutou a bien à Gaona, a bien en 2024. En 2025, Tina Naini. Côté na tiki pota la statue na côté qualité neki na ngai bloqué effacer numéro na tourner page parce que vous la sika makabo sika na ndenga mabeti na yebiki boloba en tout cas yo penozo changer karaté te mo na zobela j'espère ozomona na la rébitinga makasi oui na za garde malade donc ngamo ko garde malade na beli na sali 3 mois na hôpital na concert ozo vivre na libanda ozomona ambiance bazo mela bazo lia bazo seka na biso na je fais 3 mois na hôpital. Sur tali ndenge batu bako souffrir bako bela mongo ezate hôtel na hôpital mususu de batu bazo kufa yemo hôtel bo baité nga vraiment na olimation ça na problème na matete donc alinga ki même pas oza conscient que bino mo ko bozala ki tanga ko tala nga na hôpital tanga ko tala grande sœur na hôpital alinga ki même pas ta téléphone ekota ozo mona alinga ki même pas na kosenga na no merci maman belle vie Candy vraiment en tout cas merci. À l'école à l'hôpital, à la grande sœur, parce que grande sœur, il y a bien pas une grande sœur. Donc, il y a qui s'est là, il y a vraiment surprise. Il y a n'importe quoi, il y a ta sécurité. Il y a belle vie, belle vie, belle vie, belle vie. Il y a belle vie. Bon, on a qui pété. Il y a qui maquille, on continue. Il y a bon, tu as un bimana tala. On a tala boy. Et tam sek nga maya miso. Mama simbi nga lobi kolela te. Nga na ye apona kolela sote. Na yende awa pona ko soutenir yo na moment oyo za nango ya faiblesse koto kufeli ya koto ya za hôpital ayaki pe na moment moko bope ekuma pe era visite donc akoti bavandi na ya na ba sololi sokuna liba tika kite mabe ba atika ki mama if ipa love is crazy, love is for me. Shalom bana ya France Mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement et kozala soki boye na famille et kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko et kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu.
Bonsoir Star. Bonsoir. Mes condoléances, maman 7e bagarre. Lélo, jour à veiller mortuaire à grand frère. Premièrement, tant que sango ya grand frère à Tigibiso. Premièrement, oyambele non sango na ndengene. Maman koyoka sango ya liwa ya ezalaki na ipasi. Pasi makasi tigelo nazokoka ndena ko kolobela mote ko ya ko expliquer mote. Donc pasi oyo nazokanga motema nzambe epeka moto muta mokili moya mona eza te nzambe nde kaka. Donc lokola ye moko nzambe alobi liwa eza nzela moto nyonso, donc totiki nyonso na maboko na ye, donc nzambe yasa. Grand frère abelaki ndatiki biso tozalaki maladi ne ememaki. Grand frère abeli te po soki kobela tongo toyeba yango ke no grand frère aza malade parce que na bano kosola na ye presque chaque jour tellement azali deya na programme okoya Kinshasa awa le 29 octobre tosola tonosola na ye chaque jour ndenge azotia babiloko na ye na conteneur tout ça tozosola na ye azolakisa-lakisanga babiloko oyo azotia donc likanisi ya maladi kati na ye ezalaki te parce que tonosola bapele vidéo il était toujours en bonne santé tozoseka azotumbolanga tout ça donc azalaki vraiment bien abandoi na bamakambo oyo na Kinshasa le 19 tosoli na pele vidéo na ndenge ayebisi grande sœur oyo aza na hôpital ti lelo traitement ezokende bien toza na chute na kotela mama olive na 24 donc traitement ezokende bien na ndenge bazolandela ye nzambe azotia vraiment loboko donc grand frère toyebaki te kakobela toyebaki te tosutuli kaka babengi biso moto abengaki nga na noko na nga didakisi ye azalaka na Paris abengi nga bimere ya na yo asali crise ngabe asali crise ya nini oyo asali crise attention batimisi bango na hôpital babengi ngai na baninga na ngabi mais azoya le 29 oyebi wana soki bayebisi nga bazali le 24 le 22 entre le 22 et le 23 nazo basosité olaki na ye le 19 wana donc nayebekaka yaya azoya le 29 octobre le 29 octobre babengi lokwa nakangaki connexion nakangaki mpe téléphone à partir ya ba 4 heures nde akufaki naye kofungola téléphone namoni baapel en absence ya bandeko na ngai na poto banoko na ngai ya mwasi ya grand frère namoni baapel ebele bato ebele namona na ya Kisasa baleki na ngai ya mibali ngabi oyo nini yango boye baapel ebele bomakili epanzani kutango nasutiki bongo natali grande sœur na mbeto namoni ke misu no azotala donc aza bien bo baapel nini boye ngabi seke eleki na ngai kayebisi bango ke mama Esther aza grave awa yango babengi ebele boye siko avant na rappele bango ngai asalaki nini ngai nabengi nano ye eleki na ngai na banongangele ngabi namoni deja babengi yo ozalaka olobaka pressé olobaka mbangu mingi kopesa basango sanga mama Esther oyo opesa yango olobi nini
otenga na pesi na nga sango te apo na moni appel anoko tosala biteti kana na kati ye epi nazongela ntango nazongeli nde naye kobenga petit frère na nga baji nabengi baji namoni bapele bona bo te zo makasi zo makasi nini ntango bina nga zo makasi na kati mba moko appel parce que dérangeaki ngai et après nde noko na ngai yaki koconfirme ke non yaya aza lisusu te donc voilà nde yaya botika biso bato ebele baza na badoute bazokalisa peut-être frère ya famille oui yo mama 7e tozio okoko confirmer biso aza l'aîné na bino de la famille ou comment frère ya famille ou pas aza yaya ya liboso ya famille nakopesa yo exemple exemple eza ebele akopesa leki oyo alandi yo na nsima ndenge boza yo na Yves Epana oza ndeko ya Yves non yo oza no ndenge nini yo na ye bolimbisi mpo na question nde natuni okobenga yo kutu yo oza kutu obenge noko donc eza différence yango wana voilà yo obenge noko siko mwana dipine na mwana na ngai yana leki voilà merci. Ouais, par rapport à Batama Boke. Donc, nous avons expliqué où ils sont clairs. Oui. Il y a papa, au moins il y a un oya kufi. Papa na ye. Maman na ngam talandi na si. Ils ont logo la ngai na dipine. Moi na ngai na moi na dipine. Et tous comprendre ngai. On comprend les séquences. La petite explication où ils sont clairs. Donc moi na ngana moi na dipine. Donc dipine moi na nae na moi na oya ngai. Donc bon si oya kufaki na koloba bongo te mais mwana oya ngai ndisko yo muto akufi soko pa do yaya wana za yaya na biso ya liboso ene to kolina ye to yebani bizaleli ba caractère ba comportement nyonso donc le seul ya on a même na réseaux sociaux na baki yeso ka bandi obetanga awazaka sans pitié ay barateke na sina poli donc voilà ezayi wana ya poli donc bato oyo bazaka na makambo besoin koloba na makambo baloba nous toza na baregret na biso basouci koperdre moto oyo ya monene bongo ya valeur donc ntina kolandela bamakambo nyonso eza te donc voilà c'est ça. Mama 7e bagarre yaya na bino aîné de la famille oyo atiki biso yaya na biso combien de temps oyo asali na mikili ya poto ti ayotika biso aza père de famille atiki mwasi na bana père de famille asali 35 ans na poto asali 35 ans na Londres donc aza vraiment donc moi na Londres moi na poto donc aumeli na poto aumeli vraiment mais ayaka ya kosala bamakambo ni bafere na azongaka donc voilà donc bapasika na mitema moyen toloba nyonso eza te donc aza na bana azana basi faut le battre faut ça la vous allez hypocrite c'est la hypocrite donc azana basi mama 7 yaya kufi corps yaya ezaka na poto bino abato de chasse bo sali fait mortuaire ou comment bato baso comprendre que corps yé tout ezaka na poto corps ezaka na poto kuna na Londres na osenga nano merci na ba amis ba camarades ya poli ba collègues ba voisins na ye ba proches na ye ndenge vraiment en tout cas ba soutenir biso donc nakolo ba 100% parce que kozana na baninga ya ndenge wana na kati ya mboka oyo ya susu mingi te donc bandeko ya poli biso toza bandeko na biologique mais yango balobaka ke camarade mosusu elekaka mpe kindeko ozomona biso toza bandeko biologique mais ntango mosusu tosala effort moko te ntango mosusu te mpe na ndimi teke tosala effort mais baninga na ye oyo ya poto basala effort ya makasi oyebiki kokunda motu na poto ça demande de l'argent ozomona déjà ntango basali comité na bango bacontribue basali bacotisation na bango mpona bakunda ndeko na bango frère na bango ami na bango na honneur donc nga pene esalinga plaisir ya makasi esalinga esengo namoni ke non ya nanga azalaki na barelation ya bien na poto azalaki na baconnaissance ya bien azalaki kozala bien na bato toboyi te bato badefo ezangaka te mais azalaki vraiment na barelation ya bien soki bato vraiment bazwa vraiment souci ya kotelema mpona likambo na yo donc c'est que azalaki moto malamu donc voilà
azalaki mutu malamu, c'est-à-dire nde tolandi conversation na yo corps ya yaya ezokundama na poto bino bata Kinshasa bosa veille mortuelle awa na Kinshasa. Malgré tout ba complication de ça ma partie à prendre parce que moi si oyo azalaki na yini boso na baninga yaya ba ezo simba penza bien te donc à partir à poto kuna oui. Donc, oh, ils ont voix, moi, on a publication, c'est la famille. Oui, c'est la famille, c'est ma famille. Donc, nabi qui tout ça, on a vraiment sinabiso, on a maman bana biso, ata bazai sous na yate, mais déjà tout boti na ibana, donc basinaye, basinabiso. Donc, elingo lo batte que non, ceux qui a couffé, basi wana donc on a bon société. On a robenga bon toujours ba chéri na ngai. Donc, baza toujours basina biso donc surtout bana bazana kati ou bana bazala te ou bazaki na bana te na ou bazana bana donc baza toujours ya biso donc voilà ils ont déjà ba relation ou ba bonne relation au lieu atikeli biso donc bato bazolo bapona matanga ndenge ngumeli ba camarade na ye balingaki te ya poli akundama le 5 décembre parce que abotama le 5 décembre donc balingaki akundama bite lokola tokoza susu na poli te kifasi makeka boye alors tu préfères te prendre jour anniversaire naï. Il y a un moni à pouvoir qu'il est 29 octobre. Bakanté qui te stock kunda, aux hommes, soit bisete baga, neni tout le monde aux posté tout ça. Beaucoup déjà tout ça. Nous avons posté pendant ce sujet na ba statut na ngaïté pour na ba bande ko na ngaï famille, biso famille pendant mingi. Tu bané ko posté yesu soute pour na ni pour tous na mutu oyo. Atikali wazaleki na ye o aza vraiment gravement malade to protéger cœur na ye to ayebite ke ya na ye akufa ozomo tant déjà mutu azolo ta déjà mutu na mbumi ya na boy bana lobaka ko ya tilelo donc to yebise ka changer ba programme to parvenir ko za téléphone na to effacer numéro na ye pour abenga ete ozomo to juste faux numéro to tie to balusi moto ba to enregistrer to effacer vrai numéro azo joyer caractère azo benga kai azo joyer ete ozomona mpona to éviter bamakambo yango monaki biso moyen to poster lisusu eza te so te même bandeko na nga nyonso omona même petit frère na obenga ye omona bango nyonso batie elongi na ye mais batie ma misu te bastike ya mawa te ozomona mpo ani babiki baza na ndeko mosusu oyo aza vraiment gravement malade donc côté on a vraiment beaucoup comprendre biso yango mona bastatut na biso tozokozipama moke baassemblée ya kotia mwa eloko moko boye mpona kodistraire à comprendre te que non il y a un problème na kati ya famille donc voilà yango moni les 5 ans etombaki jeudi nga moko nazobela j'espère ozomona malari ebitinga makasi oui naza garde malade donc nga moko mpe garde malade nabeli nasali 3 mois na hôpital na concert donc voilà quoi donc nakozonga pardon nakozonga mpona anniversaire na ye lokola ezalaki eza les 5 oyo eleki donc yango baninga bayambaki non tokunda ye les 6 vendredi lelo veille mortuaire samedi ezala enterrement na ye donc voilà ça en fait ça c'est majoza ya matanga naokino question moko atokabwana na yo c'est ndenge oloba bakangela mpona batournage okendaka te kimotema mabe ya baartiste ya comédien nde yango bamanifestant otina matanga ya grande sœur na yo et ya grand frère no plutôt bacomédien vraiment bamonani te suite ya programme nde bakochange nde tomoni ose retrouve yo moko te baninga na nga bateatre bango bafandi na nsima kuna bafandi so mpe na nsima nini yana bafandi bazosolasola baza na makambo bango bazosolola bamosusu heure eza na toza 19h ezali veille mortuaire ozomona baninga mosusu bazobengabenga na nzela embouteillage bakokoma donc bakoya donc en plus na publiaki mpe lisusu te na bandaki soki kopublie te mpona kopesa bainformation donc nazwaki kaka programme nazwi yango nabwaki na groupe na biso oyo ya batheatre tozalaka nango donc oyo amoni akoya oyo amoni te donc nakomi ntango nabwaki nakomi donc voilà c'est un peu ça donc elingi koloba nango kaka te soki nde bato baye te seke toza na baranki na bato non ozomona soki bato baye nde asekwi je ne pense pas donc tolongola tozokota 2025 tolongola baarrière pensée mingi bamakambo mingi ya mabe yango moni tala nakosa oyo te mwana na nga ozokandi na oloba ozovivre na libanda ozomona baambiance bato bazomela bato bazolia bazoseka nayebi biso je fait 3 mois na hôpital soki otali ndenge bato bakosouffrir bakobela mbongo eza te otali na bahôpital mosusu nde bato bazokufa ye mo okotala bobai te
nga vraiment na olinga sino za na problème na mbala te nga pena na olinga vraiment toka te na garder ba bonne relation vous comprendre ngai donc naza na besoin te na sala boy na ba boy te souci na ngai za na kunda ya na nga na respect nyonso na valeur nyonso na honneur nyonso donc nazonga hôpital donc voilà na kende na zela ba séjour na biso ko bima na hôpital na Grand comme ça na bima na donc voilà c'est yo mingi ozalaka na mama na biso madame Bellevie yo omibengaka meme ya famille Libota mama Bellevie madame Bellevie ayebaki ke au père vrai grand frère na programme alelo ayebaki asoutenaki spirituellement physiquement en tout cas nazozanga maloba spirituellement nazozanga maloba bon soki nalobi balobaki non alobi tika aloba mais tellement que nga mpe nazalaka moto ofuna aloba kaka vérité esa eloko te donc alingaki même pas oza conscient que bino moko bozalaki ntango ya kotalanga na hôpital ntango ya kotala grande sœur na hôpital alingaki même pas ta téléphone ekota ozomona alingaki même pas nakosengela no merci maman Bellevie Kandi vraiment en tout cas merci aya kotalanga na hôpital aya kotala grande sœur parce que grande sœur ayebi epa yebi grande sœur donc ntango ayaki esalaki nga nazali vraiment surprise nayoki kaka na porte kuna bata sécurité nazobagangi Bellevie ngabi Bellevie bon nakipe te nayoki makeyela yango econtinue ngabi bon tika na bima natala natala boye etambwisaki nga ma ya miso mama simbi nga alobi kolela te nga na ye awa mpona koleliso te na ye nde awa mpona kosoutenir yo na moment oyo eza nango ya faiblesse koto okufeli yaya koto yaya aza na hôpital tosoli nde mwa mokili bana nayebisi deja ngabi te kuna soki okoti kotuna mama matanga te mpo grande sœur ayebi te ke yaya akufi nde tosoli ne apres naye kokotisa ye na kati ya chambre ayaki mpe na moment moko bo mpe ekomaki mpe ere visite donc akoti bavandi na yaya na ye basololi soki nalobi atikaki te mabe atikaki osengelaki atikaki donc kotikaki ezali nde na maboko nanga na ndenge na bimisi mpe mama nake kotika ye donc mama merci vraiment à encourager qui famille na biso apesaki biso bamaloba oyo vraiment oyo kopesa biso makasi kote biso to batotikali tozala toujours bien donc voilà message à suka mpona bafani na yo oyo balingaka 7e bagarre akufeli grand frère message junior ozo alancé koto na bango na baoyo basoutenaki yo mwa baremerciement na suka moto mosu akokota 7e na ye beiti akufeli grand frère bete nayokaki naza mposa na soutenir ye mwa numéro ya téléphone mpe soutien nanga vraiment nzambe soutien nanga mingimingi eutaki mpa nzambe parce que cœur ezoki wana mobali nanga mpe na chéri nanga abengaka nga bebe yabengaka nga vrenzele soki se nasali mabe atambwisaka makofi ne rapidement donc yaba nokofutela nga babillet koya matali mpo abetanga kaka zongi na ekisasa yaba nokofuta mpe na billet ye mpe nazalaki jete asakanaki te soki otuni bana ngiringiri na aveni ngiringiri otuni bana ngiringiri obi batu bango bana yaya ba 7e mwana azalaki ndenge nini na 7e bakoyebisa bino ndenge azalaki nanga donc voilà quoi molimo ne mpe mana kimia nakosenga kaka merci na bandeko nyonso tu oyo babengaki mama Marie-Josée Mafuta Mawazo mama merci na baconseil no na bandenge oyo soutenaki ngai merci na mama na ndeko na ngai tina boss nabosani te ya Willy Moucheni code mondial merci vraiment na basoutien na yo nabosani te patron na ngai boss na ngai son éminence maître Kaziter Kokenda Faustin vraiment mokolo Congo uni mon boss vraiment merci na baconseil na yo merci na mama Bellevie Kandi vraiment en tout cas merci pour tout merci na nyonso vous êtes tellement belé tina boss na biso bambote belé bisiko zali donc Mireille Pembele vraiment en France na biso bambote belé ba oyo tambusi na tangi te vous comprendre nga na les réseaux sociaux kala donc maman Yvette famille Bota na Kinshasa maman Yvette vraiment bambote belé appel na yo pe sala kinga vraiment bien vraiment boyende c'est ça les vrais amours bandeko na famille Bota na mona ki ba appel na bino vraiment vraiment bozangisika maloba koloba bobi meme na biso tokotika yo te vraiment en tout cas c'est ça les vrais amours donc merci na petite sœur na ngai azawa ndeki na nga mwasi pousse toi aimer musao na bandeko na
famille nanga bana bafandi kuna Sénic nanga za wana afandi wana bakasi bandeko tozali tozolela poli tolongola baranking tolongola bapolémique o te balobaki basalaki basalaki boye te nga naza na ntango wana te mais soki oza na esprit ya kokobeta bordier minoko bakanga te pour l'instant oyo eza 2025 pas de rancune, pas de polémique. Vous êtes concentré dans la yaya, vraiment pardon. Donc, ils ont le goût l'année, le bac, non? Ils ont en 2025 pour bali sous voici n'a pas pardon. Alors, inutile la voici n'a pardon. Pour ceux qui ont pardon, ils ont des hypocrites. Pour ceux qui ont pardon, mutu oyo abenga kaoti, mutu abenga kaona, abenga en 2024. En 2025, tina na ini. Voter na tiki porta la statue na kotika itene ki na ngai bloquer effacer numéro na tourner page parce que vous la sika makambo sika na ndenga mabeti na yebiki boloba en tout cas yo pe nozo changer kaka te na matanga mo changer te naza na matanga yango na expliquer naza na matanga elingo batiki lokona na matanga na balofana kana banolela kana banobama na kate ngape boyebiki na uti na malade ba docteur bisinga na ke wana na protéger pe nzoto si vous avez besoin de faire ça, vous pouvez protéger nous autres. Car parce que j'ai beaucoup pleuré. Il y a ça qui est on dit mon épée manakinia. Ici va tout tirer donc tout continuer. Mais on équipe qui est la vie à continuer donc voilà. Merci la présidente de la DSOB tout coup Felipe acteur monene Pico vraiment ça n'a pas si na lela ipe na hôpital. Même grande sœur à hôpital bi Mireille mon mobile akufi ndenge nini ngabi otu na ndenge nini ngana zana na hôpital akufi ndenge na weba ndenge tu as place oui awa toza na pika nanga ba Piccadilly na nini na te na Picasso te na nini na bikapi na lemba fois ya pour les amants na lemba donc ya moto leleli na lemba donc toza na bikapi matanga pe ya piko pe tozo fanda ka na bikapi. Oui, il y a une famille, mais les artistes, les Arabes, tous les cas, tout ça, tout ça, on en a bicapi. Donc voilà, ça fait ça. Merci à la présidente de la DSOP, merci à la directeur Yves Mal à les couloirs. Donc merci à la connus surtout. Oyo, la bosse sanité, c'est ma Mayas. Papa Jean-Cy Mayas, vraiment merci à la courage. Merci à Ningezo Fozo, Olen Salensanga de temps en temps. Nous avons pas la binonion sur eux, vraiment besoin de la santé honorable Jacques Droma. Merci à la conseil, merci à honorable André Congolo. Vraiment, il y a un conseil, vraiment la vente, ça va monter. Oh, nous savons que nous avons bien encouragé. Le numéro de notre téléphone, c'est plus 243 89 39 72 708. Donc vraiment merci beaucoup. Nous avons appris la mission. Nous avons appris la balobito lela na ba obazolela. Bolinga teke non ata la vidéo nata na na yagite. Pour me coller pour que nous voyons battre na yagis mon na yagis maté. Donc voilà. On a fait la 7e bagarre, on a fait la 7e bagarre. Donc voilà, tout le bagarre donc pour ceux qui sont malades. Nous avons appris la mission. Bonsoir Dipiné. Oui, bonsoir. Mes condoléances. Merci. Dipiné, les lovés mortois, il y a grand frère Nabino, Autakotika Biso. Premièrement, Sango, il y a grand frère Nao, ou Yambela qui ont l'olenge. Sango, il y a grand frère Nao, Poli. Écoutez, il y a 4 églises. Nous avons prié à Tongo. On a fait prier. Le rôle a déjà passé que au Bongama, le 27, tu vois, le 28, il y a un aéroport. Il y a un exact. Donc, c'est un hôpital avec un grand frère. On a une église. Et puis, on a 6 heures. Et prier. Tant que tu commis 9 heures tant prière sili les arabes bon kit na bon saka ba kit ka bo église na sambela ka o dipini na sambela ka donc abandi bon saka kit église na mo ga téléphone sonné ba 8 h 9 h ba kit ça kit a ton c'est là du téléphone. La poli. La tellement la bangaki,
nabiki problème nini yango mpo naza na grande sœur so azali na hôpital ebangisaki nga maman nabi nini nagangi nabi nini kopona zwa telefone mpona na rappele numéro ne benga na okoka te na benga 7e baga aoyamba te na benga bandeko nanga baoyamba te numéro ne benga na bengi yango lisusu aoyamba te noyika epoli lipine epoli epoli asali nini na kati mamo natiki osala mosala na siseki na kati esali nga vertige na bandi koyaka na nzela na olobaka nga moko na binzambe na ngai problème nini vu que fait grande chose na hôpital pe na mano banga comprendre na oyo na nzela nazobanga na binzambe na ngai likambo nini nzambe na ngai vraiment nayelamuki 5 heures naye kosambela naye vraiment bapriere nzambe na ngai likambo nini lisusu oyo nga nazoyoka na ntongo ya lelo tokutani na Bianca na ntongo ba 9 heures wana nga na okati ya Bukavu bakota ndako Bianca azuzu auteke bon ça bien auteke bon ya utaki neko autaki abimaki autako somba bana ne mapa kutani wana dipine nini yango misi evimo dipine nini ba bengi ngai me nazoyeba te mutu abenga bika ya poli ya msasa na poto bika mutu bika ya poli akati azoganga azolela so nayebi te likambo nini aolela bon nga nakena onda nakomanda n'écoute vraiment tanga bato bazolela poli soko talaka nga na prière parce que 14 heures nakende aéroport nake kozwa mutu soko bayebi soki mutu wana akufi ezaka ndeni donc esalanga vertige bayanga botama nga nakutana na choc bachoc ya naye kocomprendre ke nzambe aza naye kokutana na choc ya na nga liboso akufi abeli te deuxième année na biso yana biso mibale aza na hôpital gravement donc si dans 2024 asukaka oyo na santé donc makambo moko donc elekeli nga na bi eza nini nzambe aza loku lokola cancer déjà ça va nzambe atya loboko ça va nzambe aza loku ya poli ayebi ke akufaki donc liwa ya nanga tisi ko biso zokamisa biso dipine liwa ya na bino zokamisa biso yango moni bandeko na ye bakamarade ne kuna na poto balobi nono tokoki kokunde mbangu te mpo bazondima te parce que ndenge azalaki parce que ye azalaka nde boye animaka na ye azalaka nde moto ambiance kua azalaka so akomi wana azosekisa bato baninga na ye donc baninga nde bandimi te bazalaki très bien abeli te o mokongo mpasi lokolo mpasi boye mbala moko moto akwei kende boye koma akufi donc bandeko baninga nde bayoki te tokobimisa na mbangu te tozela nanu basi bakabi te tozela nanu omona mpe nzambe mpe abongola makambo kolela bato nde toleli bato balele ebele omona moto asali nini alamuki nde bavandisi ye pendant 1 mois wana na hôpital bavandisi ye na morgue pardon donc ezalaki journée anniversaire na ye abotama le 5 décembre donc yango baninga nde bacamarade nde babino tokokunda ye jour oyo ye abotama parce que ye moko azalaki na parti ya poto ana préparé anniversaire na ye nde bayokanaki na baninga na ye ke nakofete anniversaire na ngai na kisasa na kini bamasa nde tu banga bakita kini anga sala anga fete anniversaire nzoka anniversaire ya liwa vraiment yango nazolobaka donc toyebaka koyibatela toyebaka nzambe aza malamu dipine nzambe aza malamu dipine na veille mortuelle ntango grand frère na bino akufaki bino na sete mingi bozala na madame Belvique Kandi ayaki koassiste bino na matanga ya Pauline watiki biso. Oui, maman Belvique ayaki po ani maman Belvique ayaka kutu na sambula mbula vraiment ezobeta makasi donc azali na nzela
azo ya mbula ça veut dire on peut mbula betaka maka et mbula mo betaka partir 16h boy likolo yinda kawana ya zena nzila aya andima donc maman Belleville Nzambe apambola famille bota mobimba Nzambe apambola bino na ba fan botika ki bisote donc pendant un mois tozalaki na bino vraiment Nzambe apambola bi maman Belleville ki na sambula donc mbula ya makasi aye to vandi pe to sololi pe mwa muke ale abimi akena donc maman Belleville vraiment Nzambe apambola Dipine na matanga la bino ba comédien yo na grande sœur no 7e bagarre mais to moni présence ya ba artiste et comédien tina ebika ndenge comment ya ba kan peut-être ba comédien ba yete ou comment il y a quoi comment na absence ba comédien ba comédien musu baza kuna baza sikani baza banzela embouteillage lokola ngabo ba bengi ngai bana banzela dipine na nzela embouteillage yemumika ba embouteillage on est qui ça na biso ndenge ekoma donc mutaroza akota kinkole akangami na nzela osoko bana ribaroya na bango batusu baza kuna baroya boya parce que tozali kutu na matanga na ebimite bazoya boya na bango za problème te dipine na ngina tiko etake artiste et comédien message nyongo la na ba fan na yo na libota bobungisi yaya zoke kokundama premièrement yaya aza père de famille aboti na poto comment oui aza na poto aza na bana na poto aza na bana na poto bana bazali donc moi si naza kuna na kona micho moi si pas za kuna zolela mabali donc bota na ba fan na yo okoyebisa tous les fans nanga donc j'espère que dans le qui ba misusu balobaki que dipine to zo mona sous na ba réseaux sociaux té c'est que alongo famille bota non dipine toujours na famille bota donc na ko longa famille bota té na lo barana za toujours famille bota donc na banoro sala be mission té parce que na za ki na grand frère na moni bino moko ya na nga kufi lwa brusque. Donc nous avons vraiment na makambo belé pour cela on mona ki ke moyen na travailler ezala quitté donc nazali na famille de Bodo nazali donc tous les fans nangai dozali 7e bagarre azali donc 7e bagarre azaki pe na compte na hôpital qui ta maternité de 7e bagarre on peut et wana kuna azo pangai donc voilà dozali citation ce qu'il y a grande sœur et commune na 7e bagarre pas obétali selon na passé non ça va ce que ça va papa on est zalaki parce que hier mutazai azaki na donc azaki na poto no ya po atala donc hier baboko yena kuna donc mambo ezaka ka belé donc souci na passe donc hier kutaza na hôpital ayebite ke yana ayebite bakoko yebisa ite bakamande wana mutu ayochobela makasi bozo susu boka no yebisa ke yana akufi jamais ndango tu numéro nanga na téléphone na ese malongo la ki numéro na parce que nous nazo chaka grand frère na téléphone bastati c'est malongo numéro nanga alongo li numéro nanga na téléphone donc yemo pe c'est mazu numéro na ye alongo na téléphone donc presque bateau grande sœur azana numéro na bango alongo la c'est malongo numéro na bango parce que ba mona ba photo ya poli na ba mona ko akufi soki ya yoki yango ekozala na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo
mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azala pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner santango. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.